Roger Baka, frère Meshach Makambo, quand il était encore chrétien, prophète Ebélé, prophésisa déjà sur ce sujet que nous allons partager aujourd'hui. Retour, il y a Congolais, il y a peuple noir dans le sol africain. Et récemment, on a tombé dans audio moko papa Kusu, bazolobela sala appel na ba africain partout dans le monde, bazonga na mabele na bango, na mabele ya bakoko na bango. Na utiela bino audio yango ndenge na tiango na kati ya podcast oyo mininga likamula trop. Eza audio oyo ezo durer une quinzaine de minutes à peu près. Donc na kosala yango montage na kotiango pe bon nango boko retrouver yango na chaîne oyo. Je suis obligé pour vous comprendre. Podcast oyo komo nango yoka, toyokaka ba point de vue ya mututu. Surtout tant aux autres touché communauté congolaise. En tout cas moi je suis curieuse. Na préféra qu'avant na juger mutu, na critiquer mutu, na yoka enano. Donc na bengi monsieur LBK andima kikoya pour nana poser ba question sur quelques points où il a relevé na kati ya audio wana na mona ki un peu flou ou incohérent na situation actuelle ya RDC. Essayez de l'écouter vraiment avec beaucoup d'ouverture d'esprit parce que les messages moko eza ko toucher peuple noir, peu importe religion na yo. Okozala touché, okozala averti, okozala instruit aussi. Vraiment azolobela baba, azopesa ba argument moko très pertinent. Donc boyoka est vraiment tina suka et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour papa LBK. Mbote mama Elikia. Boni. Toza malamu. Nabino? Oui, ça va, bisope, ça va, merci. Donc, ndenge na bande koloba na introduction, na bengi yo po na audio moko na yokaki ya papa Kusu, nde e interpeller parce que message wana eza première fois te na yoka. Il y a même ba chrétien mususu pe baloba à peu près même message. Yango wana loka mutu avuva moko, loko ezo concerner communauté na biso na yoka ye pe avi na ye parce que na yebi ke yo po yokaki audio yango. Donc po to mekana nuko kosola po na tina ya audio wana. Mais avant na linga ki yo te présenter moi mukie po na bato ba yebi yo te. Matondo mama Elikia. Bon biso toza papa Lubokolo bato babeka biso LBK, toza membre ya lisanga ya Vuvamu, tovai na France, tosali quand même moi mikolo bambula déjà ebele na France, totikaka lisanga ya Vuvamu nde toyaka kotoyo kasi tozo continuer kaka bitumba na kovanda na biso na emoneli na biso toza kaka na vision wana ya Vuvamu malgré que tosali bane déjà ebele awa, donc toza toujours ko sensibiliser moto moyindo po azonga nisika abungela po Vuvamu eza na Kikongo elakisi vutuka vana mpambu uvidila, donc zonga na esika ubungela bazoyebisa moto moyindo azonga na esika abungela po abungaki na moma moko ya existence na ye. Donc nde toloba so ozokende quelque part ozalaki na nzela ya malamu okomi esika moko tamzu mwa rond point ezali to bifurcation ozwi nzela ya mabe obungi, donc mpona retrouver nzela ya malamu il faut zonga kaka na rond point to na bifurcation oyo obungelaki ozwa direction ya malamu. Donc pour moi présentation dans un premier temps yango wana. Bon papa Kusu parce que ba question émission eza euti na audio wana. Donc so ko yebisa biso ye azana ni guide spirituel na bino, pasteur azana ni pona bino. Matondo pona mutuna papa Kusu azali mutu oyo aye koyebisa biso bayindo na eleko oyo, donc na période oyo toza nango azali motindami oyo aye koyebisa biso tozonga na esika tobungela. Donc ndenge bolobaki effectivement azali guide spirituel na centre Vuvamu aye koyebisa bayindo na bisika nyonso oyo bazwami na mokili bazonga na esika babungela aye ko continuer mission ya Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu mission na ezaki ya koyebisa bayindo bazonga na esika babungela na 1921 touti kutu ko fêter 101 ans ezalaka le 6 avril 1921 touti ko fêter 101 ans ya bobandi misala ya Mfumu Kimbangu. Donc papa Nkusu azali lokola mutu oyo aye kokoba na misala ya Mfumu Kimbangu ye wana tozo considérer le guide spirituel na biso na religion africaine. Tant que mundimi bino pe bo bibenga bandimi no mundimi na Vuvamu.
Oza Bon, d'accord na message nyonso oyo eza na bon, kati wana? bon, biso oza bandimi te, tolinga plus babenga biso babundi. Babundi. Babundi ingeta. Babundi po, toye kobundela bayindo. Moyindo aza na bitumba ya makasi, donc toye kobundela ye. Donc, yango tolinga mingi babenga biso babundi, po toye Sikoyo yo en kobundela tant que mobundi lopoto oza moyindo. d'accord na makambo nyonso eza na kati wana Bon, wana eza maloba euti epai ya guide spirituel na biso. Aza mutu oyo apesi biso boyebi, apesi biso pe boyebi nyonso te, po ya tondisami na boyebi. Eza message euti epa na ye. Biso en tant que babundi, il faut pe to sosola message na mayele oyo ya biso. Il faut to sosola message na mayele oyo ya biso. Na bisika tozwami et puis na ndenge nini tokoyebisela yango bato. Je pense que message wana moto aza na Angola par exemple, moto aza na Australie, moto aza na Chine, moto aza na Europe, na bandi bososoli kozala moko te. Et nyonso eza kodépendre na esika mobundi dans un premier temps, parce que message wana eza pe na ekomo côté epai ya mobundi na neti lolenge na bino boye. Parce que bino mingi tovoyaka neti bino boye message eza na eko moko te epai na bino lokola botangi na vuvamu te. Biso totangi na vuvamu message pe tozwi yango na lolenge mosusu. Parce que ntango aoloba bamindele mpo babika il faut basenga banoir bolimbisi parti wana ya interpele nga mpona babika na sens que mabe ezoyela mindele bamindele mpo bazala un peu sauvé sentence na bango ezala amoindri. Il faut basenga bayindo bolimbisi. Mais soki oluki na Google omona Ségolène Royal asenga pardon pour l'esclavage et la colonisation. Merci pour tout ce que l'Afrique a apporté à l'histoire et pour sa participation à la libération de la France. Je m'arrête là parce que ça lettre moulay. Roi ya belge, premier ministre na bango, batindelaki président na biso Félix. Lettre na occasion ya 60e anniversaire ya indépendance ya Congo pour na osenga pardon ko exprimer ba regret na bango pour na esclavage. Pape Jean-Paul II asenga pardon pour na esclavage na 1992 na Dakar. Ba entreprise ebele ya Grande-Bretagne esenga pardon pour na colonisation ndenge bango pe bazaki impliqué pour na bwino pour na mindele bazala sauver en quelque sorte. Il faut basenga lisusu ba noir pardon. Bolingi pardon ngo euta siko na mundele nini esalamela na ndenge nini parce qu'on dirait que ba regret ezala déjà exprimé et puis na n'importe quel mundele te na ba homme politique na ba personnalité quand même haut placé. Pardon obino bolo ba wana siko bolingi euta wapi esalama na ndenge nini. Maintenant, pour la question, omoni pardon ekoki kozala sur le plan individuel te. Bato nyonso botangi bazali quand même batu oyo baza connu, baza pe na ba fonction ya minene, baza pe na influence sur batu ebele. Mais na bandi tangu fumukusu azoloba mundele asenga moto moyindo bolimbisi, na bandi feza la bolimbisi moko total, parce que moto moyindo abungisaki kiboyindo na ye na ba plan ebele. Abungse Kiboyindo nae d'abord sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan scientifique. Moto moyindo azali su na eloko te na nyonso misatu oyo totangi wana. Donc pardon oyo ya homme ou femme politique oyo aza peut-être na ba conviction na ye neti Ségolène Royal toyebi ke aza mutu moko aza na ba conviction plutôt ya gauche. Toyebi gauche soki toyebi gauche ndenge nini fonctionnera ba idée politique na bango. Peut-être moi si lokola Marine Le Pen, peut-être akokaki ko senga bolimbisi te alors qu'aza na fonction ya aza na fonction suprême te na France. Ségolène neti pardon asengaki yango en tant que qui ezaki peut-être individuellement, mais je pense pas que Ségolène aza na légitimité ya kosenga pardon na kombo ya France. Soki tobi tokende sur le plan spirituel, Jean-Paul bolobaki pape Jean-Paul II, c'est ça, hein? Pape Jean-Paul II asengaki bolimbisi eza malamu, mais bolimbisi wana eza accompagné na nini? Moto moyindo lelo bolimbisi ya Jean-Paul II tokoki kondima yango, mais Jean-Paul II esengelaki aloba na biso peut-être
bosolo ou bien vérité ya koloba ke église catholique par exemple eza na eloko ya kosala te na mabele ya bakoko na biso akokaki koyebisa biso ndenge nini église catholique ekotaki na mabele na biso ndenge nini basalaki mpo bandimisa bakoko na biso maria bandimisa bakoko na biso yesu bandimisa bakoko na biso bible tout ça baperte wana nyonso violence nyonso bakoko na biso basubisaki nyonso wana ezalaki na kati ya pardon omoni ke moyindo lelo pardon wana ekomeli ye mpenza te donc pardon eza pardon moko oyo ekolibere peuple noir totalement na baplan nyonso spirituel politique na scientifique mais mpona opesa mwa exemple lelo Europe asangani mpo akende koyebisa Russie atika kobombarde Ukraine asangani mpo bayebisa Poutine tika kobombarde Ukraine donc soki lelo Europe asangani soki lelo Europe asangani pardon wana ekozala légitime parce que Europe asangani ekozala déjà sur le plan politique déjà ya kolibere biso après il faut balibere biso sur le plan spirituel bango moko bayebi geste nini oyo il faut basala spirituellement pour pardon na bango eyokama et puis scientifiquement bayebi nini oyo bakoki kosala pour pardon na bango eyokama tomoni donc eza pardon ya individu te ou bien ya baassociation ba ONG bagroupe ya bato basangani baye tosengi bolimbisi na bongo ekosimba te il faut Union européenne il faut politique eya kuna na Congo eya kosenga bolimbisi bayebi esika nini bakotelaka esika nini babebisaka donc bango moko mpe bayebi esika nini bakokotela mpona kobongisa kasi ti sikoyo babongisi nanu te baza au courant ke banoir bazozela acte wana message na bino boza sûr ke ekomi mpa na bango basivilisation nyonso bazalaka na bato oyo bayebi esika nini civilisation euti esika nini civilisation ekomi mpe esika nini ezokende donc baeuropéen nde baza wana bayebi exactement esika nini bazokende mpo bautaki bakomi sikoyo bayebi esika nini bazokende bayebi yango malamu bayebi parce que baza spirituellement baza na bato oyo bagidaka bango badécision mingi ezozwama na bahomme politique mais ezalaki soufflé par des hommes spirituels eza bato moko oyo biso toyebi te ou bien bato moko tosalaka vraiment attention na bango te mais un peuple akoki jamais kodominer pendant tant de siècles sans baguide spirituel bayebi exactement eloko nini faut basala na bapeuple misusu ya mokili bayebi na bango. Et tu penses que Mutumwin doit garder rancune? Parce que c'est tout à bien, il y a beaucoup de Congolais ou babinga babelge banoko. Na sala na école maternelle, mindele bana bakombo na bango mona ke mundele eza normal mundele porter kombo et bana ba noir ba Ibrahim, ba David, ba Joseph. Donc on a que toujours porter même avec après colonisation, toujours porter ba kombo na bango facilement et avec beaucoup de fierté en plus. Donc moi je n'ai pas cette impression là que toujours le pardon moko boy quelqu'un qui ou tapa mundele. Parce qu'on dirait tout garder rancune. Alors qu'on a eu, tout le monde doit garder rancune ou en a quoi. Azozi la pardon, mais ils ont kabino bavouvam. Bon, rancune est quoi aux angate, hein? Rancune est quoi aux angate. Histoire déjà y est moka zalaga rancunière. Rancune est quoi aux angate. Après ça dépend à peuple. Peuple na tempérament na ye. Peuple na histoire na ye nengeni ni babetelier yango. Omoni biso lelo peuple Congo. Toza peuple oyo mundela côté la biso directement donc biso toza bato to subisa ki un petit peu histoire pour ba côté la ki epai na biso mais après mutu mwindu lelo dans le bakutu rancune te mais mutu mwindu lelo ba bebisi yende ko bebisa po mutu mwindu aza susu na identité te soki otali mokili ya lelo mutu mwindu aza lokola matabisi omoni matabisi ezaka okei osombi ta mosu eloko mutu commerçant asepeli na yo abatiseli yo matabisi ta mosu oke osombi ta mosu bilamba omona mama osombelinga mpenza bilamba ebele
ezwa sapato opesa mwana moni wana benga yango matabisi. Donc mutu mwindu lelo impression toza nango eza ke ntango basalaki mokili c'est comme si mindele babisai bango topesa bino matabisi ya mutu mwindu, c'est-à-dire mutu mwindu ntango akende lokwa matabisi pa mundele ake olata bakomba mindele, mutu mwindu ntango akende lokwa matabisi epai ya baasiatique alati kombo ya asiatique, ake matabisi epai ya baarabe alati kombo ya arabe. Eza impression oyo toza nango. Nzoka eza bongo te, nzoka eza bongo te. Mutu mwindu aza mutu ya ebandeli, mutu mwindu nayebi secret ya mokili oyo po yende azali peuple ya ebandeli. Mais lelo le fait que mindele bayelaki biso oyo ya bango, balati biso nyonso oyo ya bango, peuple mosusu mpe bayelaki biso, ça dépend mpe ya baendroit. Po peuple mosusu lelo baza aliéné na culture mosusu que la culture européenne. Nde bopesi exemple ya basénégalais, bango kuna baza beaucoup plus photocopie ya baarabe. Ndenge biso leo toza photocopie ya baeuropéen. Omoni donc na nyonso wana ezosenga moto moyindo il faut azonga na esika oyo ya bungela po akoka kozala kimoyindo ne balobaka à 100%. Mais na likambo nyonso ezalaka na suka. Donc mpasi na biso mpe ya bayindo eza ndenge wana ebandaki ekoli makasi ti ekokoma na suka. To remarquera que non bo critica mingi ba chrétien tozongisa nyonso na maboko ya Nzambe ole to bunda pona likambo biso tozongisa ka na maboko ya Nzambe, toza trop passif. Donc bo reprochera biso eloko wana un peu trop souvent. Mais so yoki audio wana nga naza na impression que neti bino pe boza na même camp que biso. Parce qu'on dirait que vengeance moro boeza ezo ya kalate awa, Nzambe azoya ko venger biso na maboko ya ba européen. On dirait que biso batu mwindu yango à part kolongwa kozonga na Afrique, kozonga na mabele ya bakoko na biso, on n'aura pas grand chose à faire. Afrique est comme émancipée et tout et tout. On a pena na ndenge na yokeli audio wa. Matono pona mutuna, mais compréhension na bino pe eza nango mabeta. Eza nango mabete parce que ndenge bino bo comprendre eza peta msu na batu mususu oyo pe baza bavuva mo bakoki pe kososola bongo kokanisa ke soki mindele basengi biso pardon batu amai ebandi kokota yango moko na se ya mabele, baminde ebandi kopela yango moko, bandako ebandi kotongama yango moko. Non, moto moyindo esengeli asala, moto moyindo ifa tangisa motoki po Afrique emonana na miso ya bapeuple mosusu pe Afrique ekoma respecté pe tolongwa na boumbu. Mais dans un premier temps esengo wana nanu ya libération eza lokola ozala mobali akotaki boloko asali ta mosusu 20 ans na boloko, ntango azobima kosatande teke lobi ntango aye mbala moko azongeli mosala esika azalaka kanisa teke akozongela baaktivité na ye ya loisir. Ntango akobima wana ekozala na période moko babengaka période ya transition. Azala na période moko ya transition, il faut avanda nanu, il faut bomoto ezonga, il faut amesana nanu na statut wana ya sika. Biso pe bayindo ekozala esengo ke tokomi libéré et tozwa nanu mwa temps ya transition. Tamsu pe mindele ngo tozala pe na besoin na bango nanu po ba aider biso pe to rattraper retard na biso. Parce que même mutu soka za abimi na boloko ndenge topesaki exemple omona l'état atiaka pe accompagnement. Omona biso mutu moko mwa psi moko azoya na ndaku ou bien ba éducateur soki bamoni ke bon mutu azongeli mpenza vie sociale normal après wana bakoki kotika ye moko. Eza ka ndenge bato bazali kososola tokanisa te soki mindele basengi pardon nyonso ekosalama yango moko. Mutu moyindo ekosenga il faut atia bongo na ye au service ya mabele na ye epe ekozala facile te po eloko pe ya facile eza te. Même nature pe ye moko abotisaka jamais nzete na mokolo moko. Ntango nzete ezopusa malembe eza nature nde azotravaille ti nzete ekokola ekomi mpe kobimisa bambuma. Donc biso mpe bayindo ekosengola toleka wana na difficulté tosala ti tokobima na pasi. Message oyo bazoloba bobenga ke tozonga bato bazonga na Afrique eza adressé na nani précisément?
message nyonso oyo eyaka kolibere peuple ebandaka toujours na population moko songolo. Mais après efungwamaka na population mosusu. Biso lokwa toumeli déjà na christianisme, tozwaka mpe kaka exemple ya christianisme. Yesu ntango ayaki abotamaki epa bayuda, abotamaki epa bayuda, abandaki kotravaye na bayekoli na ye mingi mpona makambo ya bayuda, bapassage ebele ya bible. Yesu bazotuna ye boye na boye, azalaki tout le temps kolobela Israël. Mais ntango Yesu akei, babandaki déjà kolobela banation, bandaki déjà kolobela banation, tie komona ke bokonzi ya Yesu eye kovanda na Europe. Po banation erécupéraki message wana po se sentaki concerné. Banation nyonso ya Europe bazwi message baye nango na Europe, babandi mpe kotonga bacathédrale. Il faut koyeba ke lelo peuple Congo aza peuple ya pamba te na kati ya bayindo nyonso. Po aza peuple oyo ayambi mobikisi mfumu kimbangu, aza peuple ayambi mfumu kimbangu. Donc message ezobanda epa na ye nsima nde ekokende epai ya bapeuple mosusu. Yango ozomona lelo papa Nkusu azobelela bayindo nyonso. Yango moni ese message esengaki batraduire yango po etikala kaka na Congo te, ekende mpe epai ya bapeuple mosusu. Batraduction esalami na minoko ebele. Donc ezali message eza kosadrese na moyindo nyonso, po moyindo nyonso auta na Afrique. Eza bao baza na Caraïbes, na Antilles, na Amérique, partout. Moyindo nyonso auti kaka na Afrique. Donc esika nyonso bazali koyebisa ye ke mabele oyo ya yo ezali nde Afrique. Mais eza pe na bayindo mosusu oyo bakozala na bango pe sensible te na message, ekozala kaka ndenge toyokaka pe ke ntango Moïse abimisaka bana Israël, eza pe na ndambo batikalaka na bango Egypte, malgré ke bowumbu batikalaka. Ntango mpe babimi eza na baoyo mpe baregretaka na bango mpe Egypte. Mais Moïse mission ezalaki abimisa bana Israël na bowumbu. Donc ntango message eye bongo balobi bokeba Europe ezokoma na suka, bobongama boyeba kozonga, oyebi message ntango eyaka message po ekokisama ekoki kozwa pe 5, 15, 20, 30 ans. Mais message eumelaka po ekokisama nde balobaka prophétie, eumelaka po ekokisama. Donc eza lelo baza koavertir moyindo ke keba mabele oyo ozali eza mabele ya bisengo lelo, mais lobi ekozala so mabele ya bisengo te. Donc pasi wana ekozala malamu kutu ekuta yo na mabele ya bakoko na yo. Donc eza lokola mwa avertissement, eza lokola mwa éveil moko bazotia kati na ba. Donc quand tu penses que Afrique est capable de accueillir ba noirs nyonso éparpillés dans le monde. Ingeta Afrique aza na place pona bayindo nyonso. So otali lelo Congo bazoyebisa biso eza à peu près, Congo est à peu près entre 80 et 100 millions d'habitants. Moni, Congo est à peu près entre 80 et 100 millions d'habitants. Mais si on voit l'Allemagne, Allemagne a à peu près le même nombre d'habitants. Mais Congo est à au moins 4 fois Allemagne. Ce qui mémoire n'a pas au moins ou bien 3 fois et demi ou 4 fois Allemagne. Moni, parce que l'Allemagne avant d'ici entre 80 et 100 millions de personnes. Et bon, biso, tu as 3 fois et demi, 4 fois plus de place. Surtout, j'aurais exemple, il y a Congo, na biso, Kagande, tu as RDC, na ndenge mundela kabolaki. Monite que moi, teni wana, tu as lelo, et koki déjà, bomba déjà, population ezawana, même si c'est multiplié par 3, par 4, voire par 5, et koki déjà, bomba bango. Bon, so tokei na Bangola, tokei na Gabon, tokei na Congo Brazzaville, et sika ezali, bisika ezali pona bayindo nyonso ya mokili na Afrique.
bisika ezali. Mais na kati ya bato yango eya na bato oyo baza malade. D'ailleurs a parlé sur bakisi ya bokoko. Yo mpenza ondimi ntango alobi bakisi kaka ya banzete na biso ezali ekoki kotraite ekoki kosoigne bato oyo baza na bacancer. Je pense que toza mpenza capable bien monde eza évolué ezokoévolue tondima kaka ndenge monde yango ezokende parce que bakisi ya nzete ndeko LBK yo moko omonaka na Congo omona moto akufi kaka mpona lisapi ezoswa ye akufi non seulement mbongo baboyamba ye mpona mbongo eza te mais traitement ya malonga eza te justement mpona moto oyo aza maladi. Baprésident na biso bango moko bazwa traitement babimaka libanda mboka mpo ani bakendaka te pa na bino bavuvwamu bopesa bango soki teku ndenge alobi ye soki nini mpo babika. Mais kasi eloko tolobaki yango wana ntango déjà baboma biso sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan scientifique. Parce que kobikisa bato yango wana nde science. Ntango bato baza na bokono science il faut intervenir. Tant tozobake baboma biso politiquement, tant président aza maladi azwi avion azokende se soigner na mboka mopaya. Kasi ko babengaka babomi yo politiquement yango wana politiquement oza ya kokufa. Parce que so ozalaki na bomoi politiquement olingaki okite mboka na yo te mpo okende kozwa basoin libanda. Donc lokola toza déjà ya kokufa na badomaine wana nyonso yango wana toza na confiance na biso te. Yango toza na confiance na biso te. Justement tozoluka sikoyo confiance ezonga kati na biso po ba maladi wana lelo etika kobangisa biso. Po lelo na monde occidental soki maladi moko balembani yango bakotinda mutu wa covid eyaki awa ne bandeli ntango ye monde occidental elembanaki yango. Monde occidental elembanaki yango na mars 2020 wana bachinois oyo baza monde plutôt oriental plus ou moins ntango bazotinda bakisi na bango awa monde occidental alobaki akondima bakisi wana te mpo ye azomonaka mikokela na nyonso donc likambo nyonso ekoya pa na ye solution il faut ebima mpe kaka epa na ye ti bavaccin ntango ebimaki awa omoni te ke vaccin oyo eutaki na Russie soki Sputnik wana monde occidental aboyaki yango. Vaccin oyo ya bachinois monde occidental aboyaki mpe yango alobi bavaccin na bino toza na confiance nango te. Confiance eza kaka na oyo biso moko tosali oyo euti États-Unis mpo États-Unis Europe eza eloko moko oyo euti États-Unis ou bien oyo esalami na mabele na biso Europe. Mpo na nini? Mpo peuple wana azomona ke amikokisami na nyonso spirituellement aza makasi, politiquement aza makasi, scientifiquement aza makasi. Mpo na nini okende koluka traitement ya libanda? Eloko siko biso fo toluka yango wana. Donc oyo ezake kobanga maladi kobanga bongo bato bazaka na bazamba bapigme bavivaka ndenge nini basi na bango babotaka ndenge nini. Mwasi ya pigme akozwa zemi aboti accouchement eleki mpe bien babateli mwana mpe akoli bango kuna ntango bazaka na bamaladi basesoignaka ndenge nini. So bayebaki kosesoigne te nde population wana lelo ebunga. Mais population tofandaka mpe na bango te yo oyebi ta mosusu bakoka kosoigne cancer te. Oui, mais bon basila te mpo na nini. Bon est-ce que munde akoka kosoigne nyonso mama elikia mundele pa soignaka nyonso te. Mais minimum emonanaka mais eloko nini biso mpenza on dirait moi minimum moko boye omona ke non science eza koavance makambo ya médecine eza koavance bato babande kokufa systématiquement soki na malaria omona ke bamaladi ya bongo ekóma nango je moke pa na bango. Mais biso na bamaladi ya mikie toza capable. Je sais qu'on est capable na makambo ya banzete hein. Par exemple ni exemple na peso ya malaria toza capable ya kosoigner yango nanga nazaka toujours pour ko prêcher par l'exemple. Olé kolobaka bozonga ça sera compliqué so bato lelo ba décider toya tikuna par exemple na 50 osili to komi kuna ça sera compliqué. Pourquoi pas bino ba messager? Pourquoi pas bobandi na ko prêcher par l'exemple? Bo bandana nu bino na ko perfectionner bakisi na biso bo bandana nu bolakisa au fait bo pesa envie wana bolongola doute wana pe mutu azonga. Au lieu de dire kaka bozonga mutu tu azobanga na eta muso azala na mwana ne abela liboma azonga ka ngulu te. Donc moi je vous conseille aussi de prêcher par l'exemple. Atol mama elikia tozoyoka o bino bozali koloba mais il faut kolongola confusion na makambo.
balobi te ke kozongela bokoko eza lokola tokoti na automatisme te, tokoti na automatisme te. Mutu mosusu akoyela message ya bokoko aye nango mpe malamu te, alobeli bino yango mpe malamu te. Lelo bitumba oyo toza nango eza te ke bato ya vuvamu nde babongisa te, bato ya vuvamu baye simplement na message. Bokozala d'accord na biso ya koloba ke lelo un chrétien akoki kozala plus utile na développement ya Congo qu'un Vutuka. Toza d'accord? Merci. Oui. Mais voilà, soki l'autre a un problème, il y a informatique. Et l'obité que muto a maîtriser informatique à phase à la forcément Vutuka. Te wana totika ko mikosa. Parce que compétence na foi eza biloko mibale keseni. Foi tende déterminer la compétence. Omoni eza bitumba ya batu nyonso. Yango moni toza ko insister toujours sur la politique. Parce que politique nde il faut acha ordre na makambo. Vuva mwazana te pona kosala ba église, vuva mwazana te pona kosala ba hôpitaux, waneza domaine ya politique. C'est-à-dire lelo soki tolinto valoriser ba plante na biso ou bien en gros médecine traditionnelle na biso, eza vuva motende akokende kotonga ba centre, eza l'état nde il faut organiser yango. Vuva mwakoki kopesa ta mosusu impulsion ya koloba ya koyebisa ya kosouffler na litoi ya bakonzi na biso bozobanga pamba médecine na biso ekoki kosoigner ba maladie presque nyonso na Congo. Soki politique na biso eza su na bowumbu te ekoloba bon à partir ya lelo tozosala université ya médecine traditionnelle. Okomona ke au fil des générations médecine eko se développer parce que un chirurgien na France na 1970 aza chirurgien na France na 2002 te. Ba technique ekeseni. Omoni parce que eza ba génération ndenge ezoya eza ko perfectionner oyo ekuti. Donc biso ka banzete oyo tozoloba lelo soki tozongeli bokoko na biso eke tokomi kosala nyonso na bokoko na biso tokozala d'accord na bino ke au début ekozala difficile ba malade ebele tokoka kosoigner yango te, bato ebele bakokufa e baperte ya bato ekozala ebele, mais ekozala transition nyonso ezalaka toujours difficile. Moni eza transition eza lokola bato mosusu bautaka tozwa nano chemin inverse. Mutu azalaki na Kinshasa azoganye ta mosusu mwa $500 na ye mwa $1000 akangisi mbongo azovivre ne bien na Kinshasa akangisi mbongo aye awa na poto ovai na poto yebi ndenge ni ezalaka soko ye na poto il faut sacrifice omona mosusu kokitisa mbula kolala na bafoyer koboma tata na mama eboye koboma tata mama na sens ya ngunda kosala ngunda koloba koza orphelin eboye babiloko wana biso nyonso toyebi yango. Mais ntango ozosala babiloko wana omoni te ke operdre nanu dans un premier temps confort oyo ozalaki nango. Omoni operdre confort ozalaki nango obwaki bangunda processus ya ngunda ekipara te kozwa mpe 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans. Mais na suka omona ozwi mukanda ozwi carte vitale ozwi ndaku souffrance wana nyonso eleki ozomona. Donc biso pe lelo soki tobi tosala tozonga Congo ekolekela pe ndenge wana choix mosusu ekozala te, c'est-à-dire toperdre confort na biso oyo tozalaki nango awa mais ntango tokokoma kuna na mayele oyo tozwi awa yango nde tokokende kosala mpo tozonga lisusu na Bible nde nalobaki toza bachrétien toza ba-ex chrétien pour la plupart bana Israël ntango babimaki na Égypte esika bakendaki na désert wana bazalaki na souffrance mais bamakambo ebele bazalaki kosala ezalaki mpe par rapport ya compétence oyo bazwaki na Égypte. Moni ezalaki mpe par rapport à compétence oyo bazwaki na Égypte bazotonga batante bazokeluka biloko ya kolia bazosoigne bana mpo mingi bazalaki bamédecin na Égypte mingi bazalaki bamaçon mingi bazalaki boye. Donc ntango bakomi na désert moto akomi obimisa sikoyo compétence na ye na kati ya souffrance. Donc biso mpe lelo so tokite Congo
ekozala mpona confort na biso te, mais ekozala plutôt mpona kokende sikoyo kobanda kodevelope sikoyo mboka wana. Omoni un peu idée yango tolobaki au départ ke toza nde babundi, eza nde bitumba mpo kolongwa awa ozonga Congo, même si ovutuki te, soki message etouche yo olobi mpo bato ebele basala yango, alembi na ye poto azongi na ye, même si eza mpona message ya fumukusu te, mais azongi na ye Congo, ayebi bien ke kuna na operdre mwa confort nanga, mais nazongi kaka donc akende neti mwa bitumba yango moni na ebandeli toyebisa bino toza bandimi te, mais toza nde babundi. Mais yango mozomona ke bitumba oyo il faut pas trop kozwaka message sur le plan individuel, il faut toujours kotala yango sur le plan collectif, toujours sur le plan collectif, et koapporter nini ya malonga na population nyonso. Po ta mosusu bato bayoki message lelo, ta mosusu bakobénéficie mpe na lobiko yango ya bayindo te, mais batetu mosusu ya lelo bango nde bakobénéficie ta mosusu mpe na lobiko yango ya bayindo. Omoni? Donc eza un peu lokola ezwi mpona nini eza message moko oyo eza mpona bayindo nyonso. Yango wana il faut pas kozala arrogant na message oyo, il faut pas kozala insultant, il faut pas kozala voire même méchant, po mingi mpe bazala méchant oye na kolobisa ete non, toza biso nyonso bayindo, mutu na mutu aza na histoire na ye, mutu na mutu aza na parcours oyo ya ye, donc to respecter ba histoire ya batu, to respecter ba parcours ya batu, to respecter ba expérience ya batu, poto koka bongo kotonga quelque chose. Voilà. Eza na phénomène moko na remarka na milieu na biso bato mwindo, que ce soit bavuvwa mu ba chrétien, peu importe religion. So le problème eza na Occident, nde tomona ba prophétie comme ebima ebele. Tout le monde est en Covid et hier, ou même ba prophète, ba pasteur, ba komi kopesa ba prophétie que Jésus-Christ est à la porte, Jésus a zozonga. Pourquoi? Parce que le problème est en Europe. Alors que ba Ebola, ba maladie grave ebima en Afrique, tout le monde a été que non bazui, ba attaché en na ba signe à fin des temps. Et na ye mon nango sous na audio o ya papa kusu tant azo pesa tout le temps. Exemple, il y a guerre entre Russie na Ukraine, na ndenge batu mwindu baza traité kuna na kati ya Ukraine. Alors que tout le monde en Afrique du Sud, par exemple, ba noir et Afrique du Sud, ba comme ko boma, ba noir mususu ba uta ba pays mususu africain, ba Congolais Brazza bazora ba fandi na bango ka ba la ba décider ba bengana ba Congolais à Kinshasa, ba Angolais ba décider ba bengana ba Congolais. Pourquoi au fait ce problème est yé na Europe nde ba prophétie bima? Pourquoi entre nous tant tout ça la naraba mabe, tout se respectera na raté, tout mi bomanara, prophétie ou en tout cas Dieu ne dit rien, Dieu se tait quand les noirs s'entretuent. Mais ceux qui commis à mundele nazo boma noir, nde wana otokomi ko ganga na racisme parce que entre nous-mêmes on dirait to yina na makasi, to lingana raté mais to lelaraka so mundele nde alakisi racisme na envers biso. Mais kasi wana eza ba signe na ba conséquences ya kimobola. Eza kimobola nde esalaka biso bongo. Omoni mutu ya mbongo même na ba quartier nde tozalaka. So mutu mbongo azwi likambo, okomona bato nyonso ba rumeur ebandi ba soupçon. Mais epa na bango moko bazalaka na makambo tout le temps. Moni pa na bango moko bazalaka na makambo tout le temps, mais soki mutu mbongo azwi likambo ekomi tala boye. Tamso akufeli tamso ka mwana. Okaya kasi Alexis mwana wana pona bambongo na yebo na bo. Nzoka bino en face tamso bokufela déjà 3 ou 4 mais bobongaka kaka te. Zomona. Pourquoi yesikoyo na moko wana kaka bozo soupçonner. Omoni eza moneti moi rapport ya force moko entre Mozwina Mobola. Mais il faut pas tous à la naïf. Je pense que ndé na français balobara les mots ont un sens. Fin du monde, je pense que ça rendait fin d'un monde en fait. Moni. Parce que le monde occidental a reconnaître fin naïe. Et ça évident. Boza na France awa, bozo mon un peu makambo kende. Soto lobito totano moi campagne présidentielle. Bolanda ki discours ya Éric Zemmour par exemple. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, soto lobito télémanan on a discours ya Zemmour. Zemmour a inquiet. Azolobela les grands remplacements. Et là, les grands remplacements wana zoloba.
nga naza tout à fait d'accord na ye nazomona te pourquoi ezobangisa bayindo bino bovai na Paris il suffit ya kobima na Château Rouge wana ou bien na ba Saint-Denis mpona komonaka Zemmour aza na raison na ba Saint-Denis wana na bane so tobi tozonga 30 ans 40 ans en arrière ezalaki bongo te population eza kochange population ezochanger na ba Château Rouge wana il y a 40 ans ezalaki bongo te population ezochanger mais nazokamwa bayindo mosusu bazaloba na Zemmour raciste boye na boye non Zemmour aza lokola mwa prophète moko boye ya France en particulier ya Occident en général aza koalerte ke bokeba bakoremplace bino c'est-à-dire que mundele okobunga okotika place na métissage ou bien na arabe ou bien na moto moyindo donc yo poso na yo ekobunga azokebisa bango siko so otali d'un côté papa nkusu azoyebisa oke Europe azokende na suka omoni teke mwa cohérence ezali po lelo soki Europe mindele bakomi minoritaire ekomi fin ya Europe omoni ekomi fin ya Europe po biso tosubisa pe grand remplacement en Afrique mais sauf que grand remplacement en Afrique ezalaki les grands remplacements culturels omoni culturel c'est-à-dire nde tobengaka babulti baza tozalaki bato mwindu mais na kati toza na biso mindele tokopie nyonso bino bato bopesa biso exemple ya nde bozosala na baekole ya bana ozomona bana bato mwindu Jean ozomona exaucé tout ça baza bato mwindu mais na kati na bango kibomoto na bango eza ya mindele biso tosubisa déjà les grands remplacements mais lelo grand remplacement Zemmour azoloba eza visuel moni eza visuel lelo okende ta mosusu na epa médecin komeli okisi awa na France médecin yango motu mwindu akomeli okisi biso okende ozwa na pharmacie oke na pharmacien motu mwindu moni oke kotika mwana classe maîtresse na ye motu mwindu ozomituna me toza na Afrique ou bien toza na Europe moni mais sikoyo il faut qu'on se pose question soki banoir baarabe bameti bakomi kooccupe baposte makasi osala nini ekoya kokoma ke na bakartier mosusu soki population eza plus maghrébine omona maire ya mboka wana aza pe maghrébin soki population eza plus à Afrique subsaharienne omona maire aza pe mutu mwindu bato babanda kosikoyo kovote par rapport ya intensité ya population na kati ya ville mais soki intensité ya population wana ebandi kokoma partout na France tim ko mosusu omona so banoir baleki ebele France akomi na président mutu mwindu soki mpe bamaghrébin nde bakomi ebele président akozala mpe maghrébin alors président wana oyo akoya soki aza mutu mwindu to maghrébin soki aza par exemple musulman akoluka banda kolekisa balwa mosusu oyo eza koarrange population oyo ekokani na ye omoni teke wana France ekozala souffrance te esika sikoyo fin ekoya yango wana sikoyo toyebi bien ke biso bato mwindu esika nyonso toza na pouvoir te même kutu bisiko toza na pouvoir tozalaka deja bawumbu bon sikoyo esika oyo toza na pouvoir te lelo soki bandibu mpo lelo nazomona banoir na babanlie bazomona nde baza destin moko na bandibu lelo soki mondibu azwi pouvoir na mboko mowumbu ya liboso ekozala nanu yo te Ah oui, hein? Je suis d'accord. Voilà. Mowumbu ya liboso ekozala nanu mutu mwindu ekoma na so oza na nkombo Abdala te musala eza te so nkombono eza soki Abdel te musala eza te ozomona donc baparametre wana nyonso soki otali yango ozomona ke ya de quoi éveiller conscience ya moto moyindo parce que ozomona mokili ezokende na bandenge moko boye donc il faut kososola kozala calme peu importe kondima na yo esika nini eza basé na moment oyo mais il faut kozwa makambo avec beaucoup de discernement et de calme moni po biso débat inutile tosalaka lisusu te mais tokoma kotala plutôt histoire tokoma kotala na avenir mpona koyeba ndenge nini tokoki kose positionner. C'est vrai, hein? Maîtresse bandibu na bandibu voilà Zemmour azomona na ye au fait azoloba kaka te tika loba il voit il fait le constat et il en parle biso nde banoir toza très fragile au fait tolingaka vérité te mais sikoyo soki na bino asala réflexion pourquoi makambo Zemmour azoloba ezodérange biso
eza po tozana na amour ya Occident, po Occident on peut to finga rango mikolonio. Dès que mutu moko ay ko défendre rango, to komi susu mutango ennemi na biso lisusu. Finalement tozo yebate siga nini tozo ke. toyebi te likambo tolingi to Voilà. finga pe Occident tozonga pe te so ebino boyebisa biso tozonga toboya pe kozonga. Voilà. Tant que mutu moko azoya parce que on remarque que na ba pays oyo patriotisme eza makasi. Mutu mwindo anyoko makamwe. Racisme pe za kamwe. Omoni? Mais tant bakolo mboka bakomi ko perdre patriotisme na bango, esika bulu yeke kotaka nde yango wana. Parce que nde balobaka à Rome fait comme les Romains. Omoni? Na ba pays mususu batu mwindo baka na ba problème te so ke na Scandinavie kuna. Na ba pays le roi ba Finlande, ba pays le roi ba Finlande, ba Autriche, na habité peut-être batu mususu ba oyoka audio o ba vanda kuna, mais en théorie kuna ezaka soko komi kuna fo sala le roi bango. Ko banda koyana ba mbruyi te banda kotumba ba masangu no na balabala, oya wana ko banda koteka basafu na chedra banda koteka basafu kuna ba biloko wana ezaka te. Et puis ba noir ba vivara bien. Pour le lobby sope racisme to koma ko interpréter ngo pe o matata mso na sincère bo na koko moko bo apesi yo mukongo a otomboki. Aza raciste. Bah non, au côté na sincère. Nani option que chose na boulevard du 30 juin sincère koko moko ya mutu mwindo apeso mukongo te. Mutu so a commis âgé a comme anja na ba comportement moko oyo ba jeune bazara na du mal à comprendre. Biso to comment ko accuser nyonso racisme. On se victimise trop hein. Même na misala. Au moment aza ko tala talaka. Il suffit qu'un regard n'écoute un type moko boy. Azane tamsu timide, ba tala nika mabea type wala fait aza raciste. Et comment il est bizarre, lui, ça doit être un raciste. Donc, on se victimise trop. Je trouve que c'est pas bon. Tu as dit que l'histoire n'a pas été facile, il y a quoi assumer, la vie à tous les jours, mais tout l'accès, tout a battu, tout a peine à compétence, tout a peine à valeur, tout a peine à pousser à vivre paix en paix, tout a à la karaté que au moni moi mundele la kokate lope lingala pe alobi lope mabe mais ça fait rien eza attitude moko eza naturel entre biso pe ndenge lobaki eza nango pe grand amour te eza rappelé souvent lié na histoire tant bo subisa trop d'atrocité au moni bokomi kobanga balobaka moto basui na nyoka banga même museleke te ozomona eza ba traumatisme wana nde zonga souvent biso ba noir to subir tellement trop yango ne koma kaka soki mundele ameki kaka watake kaka na angle wana oyo anyokolelaka yo c'est-à-dire racisme esclavage tout voilà. Ok, je vais poser une dernière question na audio wana papa Kusu alobi ke ba européen na ba chinois donc ba asiatique ba owele l'Afrique et c'est vrai que tout le monde en pe surtout économiquement ba owele l'Afrique et muto a ko gagner yenda kozwa direction ya monde akozwa pouvoir sur tout le monde entier. Siko tu penses que ba dirigeant na biso baza conscient na eloko ngo ezo se passer en Afrique actuellement? Papa Kusu akomaka livre moko eza na peu disponible akomaka vers une colonisation asiatique je crois orientale quelque chose comme ça. Dans un on s'est posé question est-ce que bah Chinois va coloniser bisoté. Donc problème tout est là, le problème il est là parce que soki motomoyindo à la mukité bah Chinois bah ko récupérer parce que européens aux asuna na l'énergie wana te ya ko pour histoire ils ont pesé déjà au monde histoire ils ont pesé déjà la conscience. Donc, Arosala n'a du mal, il y a reconquérir les sous Afrique. Moni, Arosala n'a du mal, Aroluka plutôt, Abimis Afrique na souffrance à Zanango. Mais Aroluka pour reconquérir les sous par la force, par des méthodes un petit peu cruelles, ça, Européen à Fokalsoute. Pour Européen comme le roi grand-père, Européen comme le roi grand-père. Donc, au grondé, en coca pénal souté. Moni, Chinois, ce qu'on a le rôle à parent. Moni, Chinois a le rôle à parent. Donc, parents ont une énergie, wana,
ya kogronde nanu ya kogifle nanu mpo biso sikoyo baafricain toza kwa bana omoni donc bagrand-parent ntango mosusu bango mpe ntango bazalaka baparent babetaka bana parce que ntango bakoki bagrand-parent bazoluka neti basupporte babétise ya bana oyebi phénomène wana nde baloba mwana so aza pa koko eza neti biso banoir omoni badésordre oyo tosalaka na Europe vraiment mais kende komeka na Chine Chine mpe aza kofuya Afrique kende na Shanghai wana yaka na omanifeste o Assa Traoré boyeboye ekosimba te moni ekosimba ata moke te parce que chinois aza na énergie wana ya kose laisser faire te donc parent mwana parent regard ya pa mokili alors que pa papi okosakana na papi osimba papi suki okokate mosu bouton ozosakana na papi azokipe na ye te mpo esi aleki etape wana ya kozala dur le européen akomi na niveau wana sikoyo chinois sikoyo aza parent donc aza na énergie wana nyonso ya kopunir ya konyokola voire même ya koloba na mwana ke ndenge ozosala wana salaire no nyonso ekoya pa na ngai ozomona donc eloko wana faut tosala attention soki bachinois mutu bakozwa contrôle ya Afrique risque eza ke bacoloniser biso lisusu c'est ça l'histoire risque de se répéter là voilà et puis bango bakozala na baméthode cruelle bakolimbisa te mpo eza mbala liboso c'est effrayant oh mais bien sûr mais et puis ntango tozoba bacoloniser biso bongo faut to se préparer ya koyekolaki chinois to banolata lokwa bango bana biso bakokoma bading tag bayang yu to bakoni bali voilà donc toza kose diriger vers eloko wana yango wana seul espoir eza nde mfumu kusu azoloba ke Fumu Kimbangu akataki déjà toloba ba lien wana ya esclavage quel que soit le peuple d'ailleurs et puis tobo sanate barabe pe na sima bazo pousser c'est ça boni barabe siko baza lokola neti moi ba adolescent ba jeune adulte bango pe derrière baza pe ko pousser mais bazo banga ba grands-parents na ba parents bango baza kwa ba grand frère bazo pousser na sima po bango pe ba luko bango ba intero moni lelo tokomi au festival na Dubai Tshisekedi akendaki soki na wapi ozomona déjà tendance wana ozomona tu omona wana babandi otongola biso ba mosquée minene babandi olata ba fille na biso ba voile tokolata ko biso tozala na biso ouvert d'esprit côté ya kozwa culture biso toya bamatabisi bakopesa kuna ale oke kokomplete kuna ba mosquée minene kobanda ba voile kobanda boye ba ramadan kokoma wana na ba quartier bato mosusu bazolia te donc il faut faire très très attention na ba peuple baza nanu na force c'est-à-dire ba chinois et ba asiatique na ba arabe il faut kokeba po ba arabe kutu bango ba colonisaka déjà na ba West Afrique kuna voilà donc il faut faire très attention yango wana ozomona moto moyindo pe lelo il faut banda kobimisa ba muscle na ye mais pona kobimisa muscle ezosenga fozala na indépendance sur le plan politique spirituel et scientifique yango wana omoni lelo papa nkusu aza kopousser biso donc bapoliticien na biso fo bazwa conscience po biso sikoyo tobanda korepousser e baforce wana nyonso ya mabe po ekoluka na mabele na biso voilà ya penda kobanga nasepeli na exemple opesi ya grand parent mpona koillustre nyonso et au final biso totikali kaka bana biso tokoli te histoire etei te totikali kaka bana bamisusu baoya baokoma baado mais biso toza toujours na rang ya bana c'est vraiment effrayant ntango oza mwana bakosala no nyonso balingi oza même pas na droit ya kotikala yo moko na ndako il faut bapesa pa voisin ou bien batia na crèche ou bien baluka garde yango ozomona Afrique lelo bakoka kotika biso moko te ozomona soki mwa guerre ezali il faut soit baparent batinda basoda ou bien bagrands-parents batinda bato et puis ata batindi te biso moko tobandolela communauté internationale voilà c'est ça kasi mwana otiki ye moko abimi na balcon azolela zonga ozomona donc yango wana mpenza na 2013 président Mali mutayebisaki Hollande ya na basoda 10 ans après comme la France dehors oui la France dehors nyonso wana po remplacer par les Russes il faut mwa nunu moko azala toujours bakotika oyo moko te ozobengana
garde oh parce que l'ennemi il est trop méchant bozo senga nunu mususu okoloba teke botika biso to se débrouiller biso moko tomeka nano tokoya tobeti libaku tokoyi ti totelemi non mais toza ba bébé donc il faut toujours adulte moko azala mpona koaccompagne biso soki te ben eza lokola abandon ya mwana. C'est dommage hein? Ouais, c'est très très dommage. En tout cas, merci beaucoup. C'était très enrichissant. Merci pour notre temps au PC pour répondre à ma question. Je rappelle à donc c'est les binomatondo. Surtout, et là que marqué, il y a d'abord tolérance. Tolérance na bino. Tant boyoki les kambo. Bolingi. Boyoka version. Et pas ya bateau bazana kati. Boyoka vie na bango. Po, ils appellent facilité. Tu dis que bino, bozana bino ba chrétienne. Donc, message wana bokoka pe koyoka on bobi ah oui ça ba blague oui ça ba aventure mais so bolingi soki bozwi décision ya koya komona biso po boyoka pe avi na biso ezolakisa déjà ouverture moko ya esprit déjà yango wana soki na conseil ya kopesa bato il faut kojuge mutu na intelligence na ye et non na foi na ye parce que bafoi mingi ezalaka bafoi moko subi obotami na famille papa chrétien maman chrétienne bayaya ba chrétien yo nani po ozala chrétien donc tant moto aza na kondima na ye il faut ko respecter yango le plus important eza surtout échange tolérance ouverture eza très important surtout eza ke oyo ezoluka lobiko ya loposo moyindo soki ezalaki kutu ke o tozoluka tokende kokomba na mek ou bien tokende kolona soko nini na Vatican. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est toujours le lobiko ya Afrique. Merci beaucoup. Tolérance, tout vivre ensemble, peu importe la religion. Tolérance, c'est vraiment l'amour. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.